nzambe penza abatela abakisa eleli nake koluka na mobali bapolisier bazokanga biso toyebi eloko te bakokanga biso réponse eza te. Merci pour la confiance et la fidélité. Yakoyeba kiboza tellement ebele ya kolanda magfm ya mukula lilo. Yango ebandi mbote na bino. Interpellation, il y a vice-premier ministre, ministre en charge, il y a fonction publique, prorogation, il y a état de siège, paix, adoption, il y a rapport, il y a commission sociale, culturelle, relative à la proposition sur la loi, il y a recherche scientifique, paix, technologique, qui est au menu de l'Assemblée nationale. La séance est reprise. Après avoir procédé dans l'ouverture, il y a plénière dans l'Assemblée nationale, speaker, il y a chambre basse, il y a parlement. L'honorable Emeboji Sagara a bengamaki na makambu misusulié na charge ya l'État yango na confia qui poursuite ya travaux na premier vice-président de l'Assemblée nationale Isaac Jean-Claude Chilumbayi. Na cadre de contrôle parlementaire, représentation nationale et auditionna qui vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation et administration, paix, innovation et service public, Jean-Pierre Liaou Abengamaki, n'a qu'à répondre na question d'actualité initiée, na député national Patrick Matata ainsi que na motion d'interpellation portée na député national Antoine Nzangi. Tangu Azwaki Maloba Jean-Pierre Liaou adressaki état des lieux ya secteur naye, revenant sur dysfonctionnement structurel irrité depuis bané et belé ba mauvaise gestion administrative. S'agissant de la motion d'interpellation portant sur transfert, yaba numéro matricule, yaba agent public ya province ya Nord Ubangi vers Mongala, vice-premier ministre, ministre ya fonction au public, azongaki na tribune pour na couper sa éclaircissement na ba question soulevée na initiateur. À l'issue, yaba échange, motion incidentielle moko ezalaki soulevée, l'honorable Célestin Ngelemba faisant suite na satisfaction exprimée na majorité yaba députés nationaux par rapport yaba élément de réponse Oyo vice-premier ministre, ministre ya fonction publique, Jean-Pierre Liaou à Pesaki. Par ailleurs, plénière et se prononcaki sur sujet de loi autorisant prorogation, il y a état des sièges. Sengeli Boyebake sur les 386 députés nationaux Oyo Bazwa qui part na séance plénière, P Bavotaki 381 Bavotaki pour P2 Bavotaki contre 3 Basabstenaki, consacrant ainsi adoption il y a texte na large majorité. Pour na kosili sa représentation nationale va procéder qui na fond y article par article il y a proposition de loi portant principe fondamental relatif na recherche scientifique p technologique après présentation en plénière il y a rapport Oyo et Bimaki n'examen approfondi na commission sociale p culturelle texte législatif Oyo et zali ko définir orientation stratégique et belé visant na ko positionner République démocratique du Congo locaux la puissance moko scientifique, technologique, économique et politique en mettant accent moko particulier sur valorisation, il y a espace aérien, il y a sol, il y a sous-sol, tout en plaçant recherche scientifique et innovation. Au cœur, il y a développement durable ainsi qu'il y a renforcement, il y a souveraineté nationale. À l'issue, il y a pas débat en plénière. Après examen, il y a pas différentes observations formulées en plénière. Bah, députés nationaux, il y a plénière, bah, accordaki en commission sociale paix culturelle. Délai, il y a 48 heures en vie, il y a toilettage technique, il y a texte, paix intégration, il y a bah, amendement Oyo et Pesamaki n'a pas élu. Avant poursuite, il y a procédure législative. Et que yo! Totika à l'Assemblée nationale pour la Royaume Sabino qui est député nationaux élus. Il y a Nord qui vous paie, il tourne, bah, suspenda qui participation à Bango, na ba séance plénière pour la raison nini, bolandelimo. Pour présenter notre indignation par rapport au comportement de certains collègues d'autres provinces qui ne mesurent pas la gravité de ce qui se passe à l'Est. Et ce comportement qui est avalisé par le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, alors que nous devions examiner cette question importante
non seulement de l'agression de la RDC par les Rwandais à travers C-23, mais aussi le massacre perpétré par l'ADF au niveau du territoire de Beni. Il y a 2 jours, la ville de Beni a été attaquée et la population a été massacrée sauvagement. Au niveau du territoire de Mambasa, d'Irumu et aujourd'hui plus loin dans la province du Haut-Touélé. Et c'est une question extrêmement grave que l'Assemblée nationale devait mettre sur la table en présence de ses ministres concernés, le vice-premier ministre de l'Intérieur et celui, son collègue de la Défense. Alors, comme le bureau a décidé de ne pas ouvrir le débat, de ne pas laisser que la question soit débattue, nous, députés du Nord Kivu et de la province de l'Ituri, décidons ce jour de suspendre notre participation à la session ordinaire en cours et même à la session extraordinaire à venir jusqu'à ce que le bureau convoque le ministre concerné et que cette question soit débattue, que des résolutions concrètes soient prises pour mettre fin au massacre de nos populations. Aujourd'hui, si ces populations sont exterminées, qui vont nous voter? Auprès de qui nous allons rentrer pour rendre compte? Donc c'est inadmissible ce que Chilumba, le vice-président Chilumba qui conduisait le débat, venait de faire. Donc, nous décidons de suspendre notre participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale à partir de cet instant. Amen. C'est une opposition, Liboso, il y a parlé du peuple, c'est le qui est côté, il y a décidé, bah féliciter, bah remercier le peuple congolais pour la participation là-bas. Na combo ya président élu Martin Fayulu Madili. Espoir ya bana Congo. Na combo ya Jean-Marc Kabund. Na combo ya Delice Sanga. Na combo ya Moïse Katumbi. Validé na biso ya C64. Topesi peuple congolais merci. Merci mingi. La participation citoyenne Nabina dans l'activité il y a 164. Mais balobi boye. Donc on continue le combat. Donc on combat. Si on retirer Louawana pour M. Chilombo à son troisième mandat. Merci beaucoup. On a le pour ceux qui sont là, on va communiquer. Oh, l'exécutif est là. Nangambu ya UDPS, secrétaire général Augustin Kabouya AK47 a qualifié Yango de scénario. Reportage. C'est pourquoi je vous ai dit ici que c'est un frère Edouard. Voilà. Moi, j'avais pris mon temps pour fouiller tout ce qu'ils ont monté comme scénario. Et puis, bayokanaki bangonyos. Tola taba chemise ya pembe, soki tosopeli yango ba tomate, comme ça balobake basoki simiso. Voilà encore le scénario. Frère Edouard Kewan. Même nos amis, je ne veux pas qu'un jour qu'on puisse dire que non. Le secrétaire général avait réuni les militants pour dresser les membres de son parti contre les Misananouana. Bomoni biloko aboy. Un père de famille. Akeko Zombongo ya batu ya Kagame na Kabila na Katumbi pour justifier cet argent. Bozo mona batu ya boy. Hein? Oui, il devait se vivre. Yango naza koloba boy. Tola kisakate ki tolingi mokonzi mboka pona ba poste. Puisque awa banda ba monter ba scénario yi. Na bandoze la namona batu ba mobiliser ba état major na bango pona ko démentir biloko oyo personne batikeli IDPS kaka ye moko akende ko samba makambula ye to ko samba yango puisque nous sommes dans la légalité to gani madame n'a pas son vraie information. Voilà comment maintenant vous avez créé des mensonges. C'est les jours où ils ont planifié. Ça, c'est l'article où il y a un laboratoire à Katumbi pour préparer les esprits que l'IDPS a une milice. Non, soyons sérieux. Tant que tu es en opposition,
de créer une milice. Seulement quand nous arrivons au pouvoir, c'est à ce moment-là que nous allons créer une milice, c'est qui n'importe quoi. Armée, la police, ils sont au service en Inde. Hein? C'est au service du pays et du chef de l'État. Ils ont été. Bilo Konyon Sobozako, oh, IDP, c'est ça la milice. Non. Ils ont le kouta. Est-ce que les lots, tous les fonds militaires, les fonds policiers, Bango va créer un fort du progrès na Bango. Ce qui n'est pas Fayoul na Faden House, Azan a fort du progrès na ye. Bango ne appelle ça qui va machette. Dis, son qui c'est une image de machette wana. Papa, on dit pembo bien dit. Son qui c'est image de machette wana. Pour porter la marche. Si quoi au Togolo banini, son qui sa place wana. Son qui ça y est. Maintenant, qui trompe qui dans cette affaire? Qui trompe qui? Qui trompe qui? Ah, c'est quoi? Bango n'a pas machette. Comment expliquer yé moutouazan la police pour une cause ya régime avant de ma police soit appelé na machette wan. Union nationale des caméramens du Congo, INCC, en sigle barandaki hommage Lobeleki, Namoko Kati Nabango Oyazalaki Pe, caméraman professionnel, na radio-télévision nationale congolaise, Ado Mujangi. Retour en image. Ado faisait un travail de 2-3 personnes. J'ai commencé ce travail comme caméraman moi-même. Les obsèques que nous réservons à Ado, c'est aussi un honneur que nous faisons pour tous ces techniciens que nous accompagnent. L'esprit qu'il incarnait, je suis sûr que tous ces amis caméramens ici, jeunes et grands, pourront continuer dans la même dynamique. Tous ensemble, que nous puissions nous faire un standing ovation, comme on dit en anglais, que nous puissions nous lever et l'applaudir et l'honorer pour l'immense travail et l'exemple qu'il a bien voulu donner. Aujourd'hui, nous allons accompagner Ado jusqu'à sa dernière demeure. Nous allons déposer son corps dans la terre de nos ancêtres. Nous allons le voir disparaître de nos regards. Mais nous ne pourrons jamais l'effacer de nos mémoires. Ado, ton départ nous arrache des larmes. Ton absence crée un vide que rien ne pourra combler. Ton sourire nous manquera. Ado s'en est allé, mais Ado restera avec nous pour toujours. Simo ya kutanda musolo kozela te bakoma na bokono lakisa lolango na yo oh oh yo 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 yeah 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 yo 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 tango za na bomo lakisa bango mutindo kani yolingaka bango yo lelaka motema baoyo petelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikola be oh nakupenda mumezolange famille nalingi bino. Redevabilité, paix, reconnaissance. C'est Union nationale des caméramens du Congo, INCC en sigle. Nandela, président Nayango, Mwana Mboka, Merlin, Kamalando, Abasengaki. Merci, ministre, il y a communication et médias, porte-parole et gouvernement. Excellence, Patrick Mouyaya, Izalaki, paix, occasion, paix, pas plaider, na honneur, il y a caméramen, il y a Congo. Boulanda, Badeta, il y a tango zana bomo tango makasi zana nzoto yebisa fami tolingaka bango iboso bawa. Merci dans le qui était Toyaki Biso Union nationale de caméramens du Congo pour remercier l'excellence Patrick Mouyaya Katembwe qui a honoré dignement Ado Mujangi, notre membre, notre partenaire, notre sage. Il avait promis, il a réalisé, il était là hier personnellement pour rendre les derniers hommages à Ado Mujangi.
Nous remercions également Madame la DG de la RTNT qui nous a reçus personnellement, nous, UNCC, ainsi que la famille, parce que nous avons accompagné la famille dans cette démarche pour honorer notre sage Adom Jangi. Nous remercions également à tout le personnel de la RTNT, notamment vous. Vous étiez là pour modérer cette cérémonie, mais aussi Chamberton Dedoni, et tous les journalistes, je pense ici Jessica Bassele, qui hier étaient là tous comme un seul homme pour honorer la mémoire d'Adom Jangi. Raison pour laquelle nous, Union nationale des caméramans du Congo, nous venons par cette occasion pour remercier également tous les caméramans. Les caméramans sont de partout ils sont. Ils se mobilisés qui a mami. Les caméramans de province, il y a diaspora, ils se sont mobilisés pour contribuer, pour pleurer le leur Adom Jangi. Bakinya balobaka matanga si akapa papaya. Biso balanda ko toujours continuer ko dans la famille pour mémoire à Adom Jangi. C'était sur l'occasion, Mamie, s'il vous plaît, de solliciter à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous avons appris que dans quelques jours ici, les journalistes vont la décorer. Nous sollicitons également, nous, Union nationale des caméramans du Congo, pourquoi pas aussi décorer les caméramans. Nous avons des patriarches, notamment Guérin Mambi, qui a même reçu Adom Jangi. Adom Jangi a travaillé pendant 20 ans. Il a encadré Adom Jangi. Adom Jangi a travaillé 20 ans à la RTNT. Allez-y comprendre, aujourd'hui, nous avons un patriarche, un monument vivant. Guérin Mambi et les autres, pourquoi pas, il n'y ait pas à la décorer. C'est l'occasion de solliciter par la trémise de son Excellence Patrick Mouyaya qui ne nous abandonne jamais pour voir comment les jours proches que les caméramans aussi soient honorés. Merci. Kumana bokono la kisalola munayo. Oh oh yo 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 yeah yeah yo 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 tango za na bomo lakisa bango mutindo kani yolingaka bango yolelaka motema baoyo petelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino. Trash Pick-up et pour l'assainissement, il y a ville province, il y a Kinshasa. Kinshasa, ozalaka na République démocratique du Congo, yokelanga nanu eloko oyo. Kaka ndenge na yebisaka bino ke assainissement ya ville province ya Kinshasa eza na solution ndenge pe ezali kosalama. Solution yango eza se na kombo moko Trash Pick-up. Trash Pick-up sera une entreprise ya mwana mboka Alain Bolela le Donald Trump congolais ezali na ba matériel ya solo pe ba personnel qualifié pour na assainir bandaku na bino, ba entreprise na bino, ba millennium sobovandi pe pour na évacuation ya ba déchets. Tout désormais ozalaka na ville province ya Kinshasa na kwa nyonso ozwami fini ba makambo ya kotimola mabulu na kati ya mapangu fini ba makambo ya kobwaka matiti na balabala esi la pona libela makambo ya kobelelaka matiti po tomoni biso nyonso makambo basali awa na Kinshasa non seulement ezali malamu te po na environnement na biso ba santé na biso kasi ezali pe kobebisa image ya mboka pe befort nyonso oyo bakonzi ya mboka bazali kofournir po na kozongisa Kinshasa na image dango ya kitoko Kin Label. Désormais, bo contacter Trash Pick-up. Banoko ozala na entreprise ONG, centre de santé, atabino batu ya ba supermarché, ba particulier kuna na bandaku, eza possible pe okoma partenaire ya Trash Pick-up. Tala! Na bakonzi ya mboka, gouverneur ya ville province ya Kinshasa, ministre provincial ya environnement, message ezali se moko, bo soutenir initiative ya mwana mboka, Alain Bolela na entreprise na ye, Trash Pick-up, po ezali ko s'inscrire toujours na logique ya programme ya Kinshasa ezobonga. Trash Pick-up, suka na boule, suka na idéologie. Heke yo! Oui! Vous avez besoin de couverture médiatique, Songolo Pakala, contactez
FM Prod. République démocratique du Congo, Congo Brazzaville, Tinangola, Boyo Kelangana nous eloko oyo. Fondation Maloua Télévision FM TV bazali offrir nabino ba service na bango ya qualité na ba prix moko hors concurrence. Ezala pona ba reportage, interview, tournage ya ba clip vidéo, ba production audiovisuelle, pe ba service ya ndenge na ndenge grâce ya équipe ya ba professionnel passionné, pe na utilisation ya ba matos ya solo ya dernière génération. FM Télévision azali ko créer ba contenu visuel percutant pe ya haute qualité oyo ezali adapté na ba besoin na bino. Bokanisi esili tin ouverture ya événement, film d'événement, conférence, ezala mariage, concert, topé d'événement songolo pakala. Esengeli boyeba ke mission ya FM Télévision ezali ya ko mettre en lumière ba histoire na bino pe ko transformer ba idée na bino na ba image marquante. Pour na plus de précision, bokoki kokota en contact na FM Télévision na ba numéro ezali affiché. FM Télévision, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Qui dit mieux? Coupe du Monde 2026 élu à Kinshasa na circonscription ya Selimba honorablement Antoine Musiloi a sali message de soutien na ba Léopard. Biso tozali ko soutenir équipe nationale na biso pour la participation na bango na Coupe du Monde oyo ya 2026. Et puis tozo souhaiter bango ni pico ya ba série ya ba victoire en victoire. Et bon tozo senga na gouvernement na biso national ba ko disposer ba misolo oyo longo bani pour na ko matérialiser vision ya mokonza mboka Faci Beton oyo azo souhaiter que RDC ezala peut compter parmi ba pays oyo ezali makasi na bakametali ndembo. Léopard allez-y, victoire eza biso tozela ngoma boka ofungama. So bo memeli sango en tout cas to éviter et seconde biso ba Congolais to ozala nango. Et vous rappelle une façon ya ko zongisela biso tiniki na biso yo ba botola kwa paya. Merci beaucoup. Madame Foura Florence, femme politique à Bengi Bakongolais, nyonso bazala na sima ya ba Léopard. Ya liboso nano moni toza na esengo makasi na o sentir net moi eloko moko boye ka ndenge omoninga na esengo nano nanto bandi te mais esengo moko impossible eloko basalaki mpo tozala nano qualifié na Coupe du Monde eza hasard te eza ka nyonso nzambe azolakisa biso ke alingaka biso bajoueur na biso le Léopard baléopard ya mboka na biso toza nsima na bino peuple congolais nyonso tozo soutenir bino esika boza espoir na biso na minito espoir ya mboka na minito eloko boke kosala kuna eza jeté. Donc soyez rassurés que peuple nyonso eza na nsima na bino, peuple congolais nsima ya Léopard na biso tozobeta Coupe du Monde na Portugal. Toyebi ke Portugal eza na bajoueur oyo vraiment bastar ya mokili mobimba no yebani ke tozobeta na Cristiano bajoueur na biso obanga te Cristiano wana tokomaîtrize ye nayebi ke diagnostic na biso ekozala mwa 2 buts à 1 selon ngai tokobeta 2-1. Oui, to gagner match wana bobanga Cristiano te tozobanga pe ete omoni déjà nga na rythme déjà ya Léopard. Donc toza sur na biso moko tokozwa pe yango coupe koza ekoya pe na RDC
En tout cas, avec espoir au peuple congolais, pour wana tokozwa. Ye aza mokonzi ya mboka aza papa ya bana ayebika eloko asalaka neti ndenge amotivaki bango na liboso akontinue kaka koencourage bango ka ndenge asalaka papa ya bana ti mokonzi ya mboka. Portugal wana ezobangisa biso te, tozobanga Cristiano te. Alors biso nyonso na kati ya préparation to se préparer pour na journée wana ya mercredi na sengi na baja ya SNEL soki bakosunga peuple nyonso mokolo wana bakwe nyonso ya RDC bazala na l'électricité pour que balanda bango pe match wana po match oyo non eza eloko moko ya histoire na mboka, c'est-à-dire soki basungi batu nyonso jour wana vraiment courage ezala pour ça la moitié po esengo eza partagé partout na République démocratique du Congo, même na ba voisins na biso, je dirais même dans le monde entier. Match ekozala suivi dans le monde entier. Donc bazwa ba disposition pour mutu nyonso alanda match wana tokosepela makasi. Magafem ya mokula lelo ekomi na suka, merci pour la confiance et fidélité. Ma page rose l'édition à mokula lelo botika tout souhaité joyeux anniversaire na Onyx Kabasele Kamba mwana kitoko bébé à Bogar azali ko célébrer mbotama na ye mokula lelo kolia pe comme les allez rendez-vous, profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur, pourquoi pas vous souhaiter les sous joyeux anniversaire. On a Patrick Casse, mon ami, l'homme de l'enfant africain azali ko célébrer pe mbotama na ye mokula lelo tozali kolia tozali komela to sala kaka ndenge ezalaka, profitez bien na mokolo na yo, que du bonheur. Botika naye bisabino ki ASBL Fondation Maison de l'Homme École de Congolais bafungoli centre de formation monene, centre de formation professionnelle na ba filière ebele boya koyekola World P Excel boya koyekola neni ne bakomaka agent d'accueil et protocole, formation ya genre ya coiffure P esthétique, formation ya genre ya peinture bâtiment P décoration intérieure, tout ce qui est na formation ya logiciel comptable sage P paye. Adresse ici à Yébana 377 avenue au Congo na commune ya Gombe, référence rond-point Kin Mazière Pénéa GG Mart P les Soussou na 12e rue poids lourd na commune ya Limité arrêt Usam. Vous savez là qui n'a pas image pour pesa merci na l'infatigable Torres Sati Bozalaki na sima caméra régie finale et si mama Kina Yemoko directeur technique Gelor Mouya, autrement dit Coco Mouya Bamata Bakita Babaluka na mabele fils Mani Boyka machine na préférable Zambe penza abatela bakisaleli nake koluka na mobali ba policier bazokanga biso toyebi eloko te bakanga biso réponse eza te.